Allez-y, excellent. Fondation IG, viva! Viva! Pati Beton! Président! Pati Beton! Président! Jeune Moro Liboso Nabino. Eza sengote. C'est-à-dire, tant que tu vas s'engager, ils ont éloko esangisa bango boete. J'espère que mingi ba ebingai. Misusu pe bakoyeba nga sikoyo. Bao ba ebinga. Nakolongola chapeau. Nalongoli chapeau. Bato ya elongi ozali. Nasepeli vraiment kotia makolo nanga awa. Message nanga la oza mingi molaite. Ya liboso na bebe mlo sango malamu. Sango ngo eza nini? Na ye ko contredire bato baka kokosa biso na polo. Bakoya ba polo bapesi biso na ba 1000 francs. Quand on m'a député, tu as bango lisusu. Donc cette fois-ci, papa va voter, babima bima ba député ba osali lisusu. Ko ba ko sabiso lisusu nini? Ba ko sabiso lisusu nini? Parce que ba il a son message, ceux qui vont voter ngana okomi bona okanisa bino boy, aso bongo na bango lisusu. Bongo mona bango te. Bazo sala mabumu na bango. Mais au moins, biso, tu peux si tu as ça na commune en scène. Baba zaki nzinga na biso. Et tout ça sur la fondation IG Kobo. Oye kambami na camarade IG na bande ko mususu. Fondation IG eza pona ko salisa. Ba veuve, ba orphelin. Ba to bazanga ba difficulté. Tous les gens qui ont financement de société, tous le gouvernement. Mais dans le qui ont gagné, tous les gens qui ont gagné,
Fondation IG, c'est ça pour l'assistance sociale. Donc, quand nous sommes à vos côtés, cette fois-ci, on taper monde politique. Bon été? Bon, comment? Bah, t'es capable de continuer à m'en Botang si sok papa basao. Botang sarso classe poto sanini. Poto sunga bino lobité. Papa tango lembinga mo na ko so relève to relève. C'est ça. Mais cette fois-ci to boy bilongi ezonga kaka na assemblée 10 000 fois, 5 000 fois. Non. Si nous devons contester, to ko contester pour na yango. J'espère que tana sima mo kongo na ba commune. Liboso na biso tozana LTD, les libres travailleurs démocrates. Ils ont dirigé dans mon mboka président national Fabrice Kelani. Na Kimi Mouké, parti LTD dans la carte de regroupement RDT. Monsieur Omoni Ambéo Rouge. Excellence Sylvain Moutombo. Ministre honoraire et défense. 2023, Fatih Beton président de la République démocratique du Congo pour la deuxième fois. Fabrice Kelani, député national, na niveau à Lukunga. Ikobo, député national, na Tchangu. Ikobo, député provincial, na Sélé. Cette fois-ci, ma jeune dans le appelle à chômage, bon été. Papa n'a pas sauvé mon débat, moi, on s'aligne. 3 ans, il est libre, il est ndeko Fabrice Kelani nde atindi abi igege kolona Céline na biso LTD na niveau ya maka boyete to kitsa epe na mois de juin peut-être ndeko na biso pacho yenda la chef wa Céline na biso ya maka boyete l'installation ya Céline na biso LTD maka équivalent avec chaleur elekini ya sengonyos tout bomoni bino moko ndenge ba sepeli lolenge to installer pour biso LTD tozo soutenir vision ya Fatih Beton. Fatih Beton za mutu ya logique. Tolinga be bato bazo sala na logique. Objectif na soza deuxième mandat ya Fatih Beton. Toza na vision ya ko pesa Fatih Beton deuxième mandat. Et pour na commune na biso ensele, to district na biso ya Tchangu Rotoyo, to lingi to mema changement. Parce que to pesi chance na bandeko mingi baleki na Tchangu to na ensele awa. Toujours solution mokoté. Cette fois-ci, c'est les tous mobilisés, Tchangu mobilisé, Tobi Misa Oya Bisomoko, Moana, Oba Moni, Esika Botami, Esika Koli, Ndenge Tomoni, Kobota Maya Fatih Beton, Awa na Congo, na Kinshasa. Alors on a sepelé nano, comment on a nos jeunes IG. Ndenga côté na mabele, Malobaya alobi, Esalenga Esengo Makasi. Et à l'ebosso, l'homme c'est la tête. Parce que tango mutu ezosala, makolo na maboko, na biloko nyonso ezo fonctionne. La première des choses que moi j'ai aimé. La deuxième des choses, na eloko wana alobi, aza jeune, alingi développement ya mboka. Biso toza ba jeune, ya aza jeune. Parce que papa babosana biso moko tokoma kobunda tokoma koluka ndenge na kolia ndenge na kosala boye mais lokola aza jeune alobi makambo ya bien oyo a intéressé biso nano ba jeune ya maka toyambiye koleka mokolo bayambaka Jésus na Jérusalem. Message na pesa bato ba ndako ndako. Oyo eza ba jeté. Ba kosi biso pe mingi. Ba kosi biso mi ba na ba polo, ba na ba bassin, ba na ba stratégie belé. En tout cas cette fois-ci to changer ce qu'on idée. To na système qui mwana mabele nde makambo donc to yebi yo na yebi porte ndako na yo nde na voter yo soki na yebi place obimelaka te en tout cas lokotena Orlando na bicheti na Orlando vraiment